Bonjour, 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 bande konanga nyonso, bana bilembo nyonso, badeline TV nyonso, na mutu nyonso oyo akolanda ngai na video oyo, napesi bino mbote 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 na kombo na Yesu Masiya, mwana Nzambe na bomoi. Bande konanga ngai mama Deline, Nzambe azala na biso, Saint-Esprit azala na biso na video oyo na ina partager, po ete bo comprendre likambo nini oyo Nzambe alingi aloba na biso na video oyo. Bandeko na nga eza temps ya Afrique. Tokita tomata eza temps ya Afrique. Nga mama Deline nayebisaki bino makambo ebele nazoloba na bino, bato ebele bazo comprendre te, bato mosusu bazo comprendre mais lokola baza bato akadia mpemba epesameli bango te, yango baoyokela biso likunya, yango moni bazo komplike biso. Mais makambo nyonso eza simple, eza vérité epe eza bosolo. Balobaka lokuta eyaka mbangu na sincere ekomaka mbangu, mais vérité eyaka na malembe na escalier mais suka nango ekomaka. Mais vérité soki se ekomi deja moto akokanga yango te. Avant natiela bino video oyo nalingi napesa bino exhortation moke po ete bo comprendre video oyo makambo nini oyo ndeko na biso oyo ya mundele azokoloba. Mpona nini omoni l'air nalandi ye bien bato mosusu nde baokomplike ye, bazobake yo olingi oboma baeglize, do yo ozoloba na biso baeglize ekangama, do yo ozoloba na biso ke totika kotanga bible, do yo ozoloba na biso boye. Mais okende tocomprendre makambo bato bazoloba, bato molimo mosantu arevele bango makambo, bato bazocomprendre temps oyo eza temps molimo kimbangu, bazocomprendre na mindele. Yango toloba ntango nyonso Nzambe azaka mpona baafricain te, aza mpona mutu nyonso oyo azotambola na kobanga ye, oyo aza na elembo na ye. Race ezaka moko na mokili oyo, eya mindele baza na bango banoir, bawuti na biso banoir, eza bachinois bawuti na biso banoir, race eza na nka moko. Nzambe azaka moko oyo asala likolo na se, oyo asala makambo nyonso, oyo alobaki créons l'homme à notre image. Image na ye eza ya mosolo yindo. L'homme oyo akreaki wana aza mutu mwindu. Na mukuse ka mpona loba mingi te, natiela bino video oyo tolanda makambo nini ndeko na biso oyo ya mundele azokoloba. Asali campagne na Kinshasa te, je crois na Afrique, nayebi te so na mboka nini na Afrique, mpona koyebisa biso baafricain tolamuka tolamuka tolamuka. Ba religion nyonso oyo eza na mokili oyo bayelaki biso na Afrique, bayaki nde kodetruire biso, bayaki koyiba, baye na Bible, bayeli biso Bible, na nsima Bible baye koyiba. Mais lero azoloba te ke Bible eza faux. Nga naza contre bato baloba ke Bible eza na nka histoire moko montaki yango kaka eza nango fonde te, eza histoire moko ya lokuta boyeboye. Nga naza contre biloko wana. Bible eza histoire vrai, mais eza kende histoire na biso baafricain, histoire na biso bato mwindu. Yango tata oyo ya mundele azokoloba ake pena na Afrique, quelle volonté oyo ezaka molimo kimbangu mutu fo ekota kati na mutu boye po aloba boye. Alobi ke biso mindele bayaki tala baafricain, Nzambe alimbisa nga baafricain tellement balongola biso mayele. So balongoli mutu mayele aza nani? Aza zoba. Obo bateke mama Deline afingi baafricain bazoba. So mutu balongoli ye mayele akomi zoba, azoke kotuna ye. Donc yo banda kala kala na bozalaki wapi po boloba otiki bandeko na bino baya kopie Afrique ake ko komplike mundele o mutu aye kolongola oyo kitende ya mwindu, aye kolave o cerveau. Nzambe na ngai, biso baafricain bolanda bino moko. Azoloba clair ke ba religion nyonso obotika yango, epi Nzambe deja sa lobaki beglize oyo nyonso tomona na mokili oyo eloko te. Eglize ya solo ezobanda kala mingi te, ese bandi deja kobanda beglize yango. Beglize nyonso oyo eza na mokili oyo Satan sa kota na ye na beglize wana. Mpona nini? Le bato bayeli biso Bible,
bayeli biso histoire ezalaki vrai mais babalusi makambo ebele esika ezalaki noir batie yango pembe mutu azalaki mutu mwindu batie mondele yango omoni mondele oyo azoloba bi histoire ya bible eza ya bato mwindu bato nyonso bapersonnalité nyonso bapersonnage nyonso oyo baza na kati ya bible bazalaki na bango bato mwindu bandeko nga mama Deline ayebisa bino namona Abraham mutu mwindu ayaka na ndako nanga Abraham boye mutu mwindu namona baportre ya Yesu Masiya bango nyonso baportre ya Yesu Masiya batu mwindu namona suna Yesu Masiya mutu mwindu nani suna mona donc c'est ça do bango nyonso bazalaki na bango batu mwindu bandeko na nga mama Deline oyebisa bino botraite nga lokwa mama Deline abungi lokwa mama Deline soki ndeni eza temps ya vérité scolaire eyaka omuli lokuta lere eyaka eye nango esinstalle bayaki na lokuta batie na bafimbu mpona koyambisa biso lokutana bakoko na biso babetama bakata bango maboko mpo bandima vérité oyo bango lokuta oyo bango bayaki nango mais vérité boye biso toyeli bino bafimbu te toyeli na biso na vérité kaka nzambe ka bandi korevele biso yango tala mundele oyo molimo wa kimbangu ekoti kati ne akiti na Afrique nayebi te na mboka nini oyo me bato ya mayele oyo cerveau ezozala lave bato baza na bilembo ya nzambe bango oyo baentoure bazoyoka me bao bakomplikaka ye apose question ne beti question ezanga mutuna makolo ye wana asimbi nzela kei bato bekala mingi te surtout na Congo bopakata mbangu po bolingi réveil te bokanisi ke bino so bolingi réveil te ale bolingi vérité te bino bokanisi ke vérité koya te po bino bolingi yango te bozokomi kosama olingi kimbangu te okanisi ke kimbangu akosala te na Congo to na Afrique to na mokili mbimba po yo olingi ete ozokosama yo nde moto okende se retrouver na lie de tourma kuna yo nde moto se retrouver na lie de tourma nzambe azolakisa bolingo mpona bino azorevele biso makambo nga mama Deline barevele nga makambo fai natika nango mpona nga moko naye nazoloba na bino me bino bokokomprendre eloko moko te tomata na likolo totala nde bakomi histoire caché et révélée na kimi yango naye na se bakomi fin de religion yango sikoyo bato baomona ke fin de religion ngeloba nini religion oyo bayelaki biso balakisi biso christianisme bareligion nyonso biso toyebi wana eyaki na nzela na fimbu mpo bato bandima yango bakoko na biso bandimi yango mpo na fimbu mpo babomaki ebele baboyaka ngo metema bakufa me lokola mpe ezalaki histoire na bango moko babungisaki nzambe pa permetaki yango bamisusu mama Deline bo nzambe ponya akotele bakoko na biso te basala bango nzambe apermetaki yango kaka po vérité ekota po vérité eya pardon po bozongela liloba na bino siko bango le baye nango fai bayebisa biso vérité siko bayebisa biso vérité ke eza histoire na bino tala boye bino boza peuple oyo nzambe apona bino bato ya liboso na mokili oyo berceau des humanités eza bino boye bayebisa biso makambo wana nyonso bolimbisi na bonsa soki bayelaki biso bayebisa biso vérité makambo wana nyonso bandeko na ngai tongai tondima ngo na pete nyonso me bango baye mpo baya koyiba yango mundele oyo azoloba bayaki mpo baya koyiba barichesse na bino boza na bomengo ebele yango moni mutu so azaka motema mabe aza motema mabe baye koyiba fai bayiba ata 80% batikela biso ata 20% me bango bazozwa nyonso biso baotikela biso ata 1% te badeshe yango moni ke lelo o Congo ekomi modèle wana Afrique ekomi modèle o mais tokomi na temps bolinga te eza temps ya kimbangu temps ya molimo santu bondima te eza temps ya molimo santu natieli bino video yango nzambe amona moko na moko tolanda video. Écoutez-moi bien, je vais aborder un aspect de la colonisation que vous ignorez.
Le summum de la colonisation, c'est pas le franc CFA, c'est pas la France-Afrique, c'est pas les bases militaires qui sont implantées en Afrique. Le summum de la colonisation, c'est toutes les religions qui sont sur le continent. Car toutes les religions ont été falsifiées par l'homme blanc ou sans mêlé. La Bible, c'est l'histoire de l'homme noir qui a été subtilisé il y a des millénaires par les premiers colons. Et c'est à cause de la Bible que vous êtes contrôlés à distance. Grâce à la Bible, qui parle de tous les personnages qui sont tous des hommes noirs à l'origine et qui ont tous été blanchis. On vous vole toutes vos richesses. Toutes vos richesses quittent le continent pour peu et vont faire la richesse de l'Occident. Le seul moyen pour vous de briser à jamais la colonisation, c'est d'éradiquer toutes les religions qui sont implantées sur le continent. Et comment vous allez éradiquer toutes les religions? Pas par la violence, en vous débarrassant de toutes les écritures mensongères, de la Bible, du Coran. C'est quoi l'intérêt pour moi de c'est un blanc? C'est quoi l'intérêt pour moi de venir égratigner toute ma civilisation? C'est l'amour de la vérité, parce que la vérité, elle me fait du bien, moi. Je répète, la Bible, c'est l'histoire de l'homme noir. Dont tous les personnages, du premier homme, Adam, jusqu'au Christ, Jésus, c'est l'histoire des Noirs qui a été falsifiée. Nasi boyoka nde azoloba bien aloba Bible eza histoire ya l'homme noir. Bible eza histoire ya l'homme noir kobanda na Adam, Eve, tina batu nyonso bazaki batu mwindu nzambe na ngai. Pour faire la richesse de l'Occident. Écoutez-moi bien, c'est l'amour de la vérité, parce que la vérité, elle me fait du bien, moi. Je répète, la Bible, c'est l'histoire de l'homme noir. Dont tous les personnages, du premier homme, Adam, jusqu'au Christ, Jésus, c'est l'histoire des Noirs qui a été falsifiée pour faire la richesse de l'Occident. Écoutez-moi bien, cette vérité va être rétablie avec ou sans vous. Le vrai Christ, il était noir, c'est obligé. Puisque on dit l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique c'est le berceau de l'humanité ou pas? C'est le berceau de l'humanité. Ça veut dire quoi? C'était le premier homme et la première femme, c'était que son enfant. Donc ça veut dire que le créateur, il peut se tromper à ce point de créer un homme et une femme et ensuite de revenir sur sa décision et de lui changer la couleur. En plus une couleur qui brûle au soleil. Si moi je suis un blanc qui vient vous le dire, vous pouvez déjà être sûr que c'est la vérité. Parce que moi j'ai aucun intérêt moi à vous dire tout ça moi. C'est l'amour de la vérité. Parce que moi je ne savais pas. Moi je ne savais pas à ce moment-là. Maintenant je le sais, j'ai accepté cette vérité parce que c'est logique. Bandeko na boyoki question ya mombali oyo aye wana o balongola mayele nyonso aye wana poser question na ye na yo konkutu bien te mende na comprendre que yo zalaki wapi le bandeko no bamindele bayaki ako coloniser biso yo zalaki wapi no mndela ngo abini na moma nanga nazalaki te na tana nanga nazalaki te alemba moko asimbi nzelaki donc asepeli te nde mundele o azoloba boye en tout cas. C'est la logique. La France, c'est un pays qui vit au-dessus de ses moyens. En France, il n'y a rien qui sort du sous-sol français. Et on est 70 millions à vivre dans l'opulence. Toutes les richesses qui font la puissance de la France, ça vient d'où? Ça vient de l'Afrique. L'uranium, les métaux, les diamants, le cacao, le café, la banane, les fruits, le pétrole, tout ça, ça vient d'Afrique. Voilà. Et c'est le but recherché, c'est le but de la manœuvre. Parce que les colons savaient ce qu'ils faisaient. En subtilisant les écritures, en modifiant les écritures, en les blanchissant, et
Et maintenant, ils ont laissé leur coup jusqu'à maintenant parce que vous y allez tous. Vous mettez tous dans des personnages qui n'ont même pas votre couleur. Alobi bien lobi, lolenge bazwaki écriture, bakomisi yango ya mindele, balongoli yango ya bato mwindu bakomisi yango ya mindele, esika babebisaki makambo nyonso, esika pe esalaki ke bayende mpona kodétruire bino. Ozomona, po religion nale bamemeli biso, homme noir na Bible aza wapi? Place ya mutu moyindo eza wapi na Bible bandeko nanga? Place na biso bato mwindu, batia biso wapi na Bible? Ah, Nzambe nanga. C'est qu'on arrête d'aller à l'église. On a dit qu'il avait c'est pourquoi. Oh Seigneur, Nzambe na bon, mon jeunesse. Moni ba photo ba olakisa, ba photo o wana ezaki ya bato mwindu ekomi ya mindele. Makambo o ezaki bato mwindu basalaki ekomi o mindele nde mutu basalaki yango. Ozomona. Antuka Nzamba mona moko na moko Nzamba za na biso. Kimia na Yesu Masia eza na moko na moko ozomone nde basala biloko o ezaki ya bato mwindu baikokomisa yango ya mindele. En tout cas Nzambe amona biso eloko kana ngena expliquer na bandeko nyonso yango yo donc nalakisi bino yango pona ko comprendre makambo ebele bao ba comprendre ba obe bo comprendre te po mayele na bino balongola. Balobi teke ba Bible eza ya biso te. Bible eza ya bato mwindu. Bible eza vraie histoire ya biso bato mwindu. Ba ye balusi bakombo balusi makambo nyonso bakomiso ya mindele. Bazwi ba verset biblique mususu batie na ba faveur na bango. Et puis bayebisi biso to longola te to bakisa te. Bango bato babakisaki yango. Po ete Bible yango moko côté mususu elobi ke bobondela so bobondela makasi ngai Nzambe na ko révéler bino ba choses cachées, ba choses que vous ne connaissez pas. Makambo o bino boyebi tenga na ko révéler bino siko makambo Nzamba ko révéler biso normalement eko sala peza te na Bible mais ba révéler yo mais bango balobi to longola te to bakisa te po na nini po bayeba kike la vérité ko ya bato balobake te Bible balongola te babakisa te bino mo bato boye na vérité wana bolongoli makambo ebele bo bakisi makambo ebele bo changer makambo ebele. En tout cas suka na bango ezoza mabe kala mingi te bato nyonso tozo pakata awa na Europe o tozo pakata tozo nga bafriki bo sort na bango ana bino bato bolinga kondima te ke makambo nyonso eza na maboka bato mwindu boko tikala awa na poto na Amérique na États-Unis boko tikala na bamboka o. Et puis bato boza na Afrique bolinga kondima te boko ya ana poto to sa l'échange bino boye ana bamboka oyo biso tozongi na bafriki na biso bino boya na mboka bosko bofanda na ye moko Lucifer awa boko fanda na boko adorer na begliso bobanda kokende boye na tana bondo bake mama deli na zaki na raison na e na tiki bino Nzamba za na moko. Merci.